etanye moi moko bimakasi ngai na motema modele makasi alors ndenge o interprétera Didier Lacoste vraiment naboye moko za moto vandi na ye et ça ke motema mabete donc particularité na nga ngwana tant on azolo ba par exemple que Sogo Sala son azala qui Richelieu na réunir ba immortel les 40 membres de l'Académie française pour de rédiger le dictionnaire français et relater juste mystère aboté na yo ozo mona muto o ayebi Antoine de Richelieu était à Luka soka za curé ayeba soka za nani puis à comprendre la suite donc tu peux na part na yo hein et puis ça mo boule moro boé yo kende maison mère OK remplacer pena voix na potala ka ming baloba ti lelo na bazwa moto a remplacer voix na te en moni babenga nga qui a vu le fils a vu le père l'image valable de Didier Lacoste. Bonjour chers internautes, bonjour Mokil Mobimba. Toza toujours na 3W Cléboa, hein, bananion sur Cléboa, vous aurez toujours branché. Ya Kolanda présentatrice Nabino Arsenal Kiriangandu. Grand remerciement nanga na l'homme invisible de la nation. Lelo toza na chef d'orchestre ya Didier Lacoste. Oh toza lelo ensemble donc ya kolobela trop ezate mbote na yo pitu manga Papi Gene mbote na bino Freddy Akimbe bote ya ba chéri donc mbote na yo ebele Herman Ampoyo nzamba bilili donc na pesi bino mbote ebele na moni na mpandi à Montréal hein mpandi à Montréal merveille choukou le bulldozer de son nzamba générique Barak Mayala Odela mbote na yo Papi Mvoa mbote na yo ebele hein balu banakati ya poto donc mbote na bino ebele donc na mo lukusa na moni na Paris 5 étoiles David Loketo 5 étoiles na Paris mbote na bino staff mobimba ya David na pesi bino mbote ebele lelo karane na lobaki tozana na chef d'orchestre ya Didier Lacoste o tozo solo la parcours kande zalaka nandenge bazo préparer album na bango ya sikande zo bima donc vous avez toujours branché na émission o donc à suivre. Voilà, chers internautes, Kane na lobaki, nazale luna chef d'orchestre ya Didier Lacoste, na monnaie déjà parfum divers. Bonjour, ouais. Bonne santé. Oui, par la grâce de Dieu, inde bazomona parfum divers le chef de gouvernement quoi. Qui meza pena makasi. Ah, kala, mikoleleki. Vraiment nazali ya moni fallait le lopnato sola, to yemba, to démontrer batu de quoi, en tout cas de quoi nous sommes capables quoi. Voilà. Est-ce qu'on a n'ingala ndo yemba? To banonga bon. To banonga boy. Nalélia maman, encore une fois je t'en prie, Kyria Ngandoué, Nabaran yaba dribbleur, Ozalaka plus que Lionel Messi, Nabaran yaba
buteur, ozalaka plus que roi Pelé. Na massage ba choc, ozalaka plus que médecin kiné. Hermane Emporio, na lelio kiré. Encore une fois je t'en prie. À peu près. Voilà, et bani mabe hein. Solo talaka na nukutu tepo to ana jazz solo pa ko yoka pena de to solo to yemba. Voilà, tout le monde peut to vendre maman. Voilà, chers internautes, divers to vandit. Ouais, candidat là. Na moni binobe to kutana na soliste na yo. Natambola na ye comme jazz solo natambola na pour ngalinga son na transmettre ba tout plaisir guitare accompagné ngako donc Herman Emporio et guitare yo ki ngande Michambo donc faut jazz solo za la quoi to bandon donc to le jazz guitare makambo yango kotushe motema pichuma tungala la Flavie Minga na leliata ozonga mawa yoyoyo ya nganzoto ekokondo na mawa lele kirie na leliata boyo kakolela na ngai ye chaque ngula sanaki oh mon Dieu ona ligne wobela kimbe pango mamengo babo deke no dizata na révélation na changa tenga kebondela na sengena bamengo koto ngaba ineblete o kasi babenga ngamuketo ngapesa tatonga na kabela babola mongo ya pesa ngelukelinga makambo ebele o frangika mu achocho ya rokile kadre firgilango yo no. Kote muje tabude. Hezara kile istara kore alfatu. Baba muleke kochika sabaza bola ronkwende o. Isenga tama libela. Samela. Jirika grabe. Hey. Oh no. Mon père m'avait prodigué des concerts. On est les mots du personne. Des précipités, ma doucement dans la vie. Comme la tortue. Dans la vie, la ma doucement. Comme elle est pour naïo. Hey. On appelle les boyaux. Il est méchant, mais il est libre. Ou des racines, tout ce qui est comme un blocage. Au bâton dans les roues. Comme un blocage. Colon à la bâton dans les roues. Oh là là. Wow, Kirengani. Wow, Hermane. Wow, Mayelema. Silinga y mwana motoli. Bonsoir des chemins. Ah, parfait. Tu m'as dit ma bé, hein? Fallait que ça la bonne ça que aux ana moyembi adrisha motomètre be bazibe ba yebina chipe batiki na Lyon donc voilà quoi adrisha motomètre za na Londres alinga marambo na chipe batiki kwa za na Lyon donc talaka kiri ngandi photo yemba. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé au Yemba Pembeni à Didier Lacoste? Ouais, Didier Lacoste ça fait partie à ba idole à ba modèle depuis tant que na ba chic ils ont interprété parmi ba na bande ko interpréter na moi kimia nyonso ezaki Didier Lacoste et ça paye chance to grâce et celle qui na kutani susu na travail pembeni ya modèle quoi donc ça a destin. Alors tant oyaka on sait déjà combien des années na move? Naza parmi ba première recrue donc ba premier musicien pendant Didier Lacoste ça qui 10 ans yango depuis nazanaye donc 10 ans yango ezokoka dans quelques mois awa donc tant na yaki na sali test na ngana yembi via le bilan ngabi qui a vu le fils a vu le père c'est toi donc il est le 10 ans Sani nango andimira ko facilement boye oyeka maman boye andimio facilement bité kota na orchestre la betara liboso pour na beta mi bale tokena liboso médicament refrain Patu konga patu ndi matangasima Mana papa kuva tikanga yo yo mola kanga susi ya papa soko sima kolo kosikanga na kiyangani na banza
minya melaka ngana melaka lupeto lataki ngana lataki epaya papa kibangu na nkamba tokendaka mosera wera sonye tobinaki bonilelaka kibanga kirie ndenge binaki ndenge benazala ngai hermana nkoma yeye yankode pema medikama na ngaya nana lutula olikyo boyanga oyebisi motomete pema ya kimanga oyebisi patu kanga pema ya boyanga sosolelaka tongotongo nyekasi ngala leli pende oasinyalengake alpatumalinga boyanga amediko mashano pedrode jipe batikie ndengala lingaka yo sheri ozala tali bende na sute yo na bopanzi na nga mokolo bokupanga pela kupa motolela tana nsima sikili bomba na lokola hitler akuba na likambo na ye na motema ye ya nabetaki yo après na yo beta siko inspiration toki beta la sa matunda sepelaka etali pa moto Arsène pour tout le mannequin quoi kirianga na keye sakana ngandu lokolo zana posabi yo sakana kasi eloko mokona kosenga pema batela kanzoto zote saboko basomba kate basalisaka te na bamenize po salisa ikenge de la nation premier kibe yo elmana podra jamais koki kozokisa moto kasi pota ya bolingo ikenge zokizaka pesuwaka iyeba yosali mwana moto inelanga pasi emana tolie kilia nganu yoyoyoyoyo chose mukeba mokili tokomonaka eza makambo ebele ikenge nanga bandeko moteme kosa moki kina no tomona nite na maladie ya bolingo polio force tranquille la vie salama boyenga fogitoro ezali lokola rose hermane tambola kana ebale ayebake loko dega mai foudra bina zio gamba moko kaka po sepela na yo kaka po yembi bien lokola yeto ndeni Christophe Colombo alobaki tout le monde trouve facile ce que l'autre a déjà fait mais sikoyo makambo misusu batu misusu basala rapona osala ngo pe faut travailler eza lokola ba devoir Didier Lacoste tika pona koya ko longola ngo boye il faut pas travailler quoi soki te mobulu donc amone pena ke pona betala yemba to bonga na moyembi na yemba na tambola bina tali bina bi te ozo mérito za pembe na ngai chef du gouvernement il est le 10 ans. C'est bon. Alors pourquoi surnom il y a parfum d'hiver? Parfum de chez Akombo, le roi batina mona bat bakombo baloso, bamadesu, ezana bakombo le roi bakombo nyonso. D'hiver wana nga monde na go baksa parfum déjà eza kombo kande na lobby. Donc la rousse des poches soké, odeur agréable, mututoir na moi parfum mwande ezala kaka. Alingaza na moi solo moi bien et puis d'hiver donc na baksa nga mona ndenga ndulesko comme la saison d'hiver donc yango sali parfum d'hiver. Alors, Tomoni, Bobeta qui na salle ya Koffi Olomide, et les gars, comment? Vraiment, nous remercier déjà présence, il y a des gens partout Congo, des gens chipé batiki, à Outilion ayaki, ben kangou diama sanangaza na France. Donc il est qui très bien, oui que depuis vient absolument le grand mot banda robet sabatu na salle na yowana, c'était pour la première fois que Yemoko a marqué présence na kata salle. Azalaki. Azalaki na Cindy de cœur donc bazaki bon mi balé wana na salle vraiment à lobby na yara bat concerté na bet sarabatu mais na yara bat concerté mais vraiment Didier Lacoste c'est concert na yo il faut na zala donc ezaki plaisir à trop toyena Barsène pour tuna bababi Oasis vraiment ça les refoulaki quoi je pense que dans les prochains jours bon mona ba image à Saint James Hall ndenge nini ça les refoulaki batu concert 6h du matin des concerts ici. Voilà. Alors, idole non ezala anani. Idole non vraiment la musique congolaise ezala anani. Bon bah idole langai eza velo la ve de baba, eza ve Carlito là ça. Eza na Didier Lacoste et puis bah tout ça boulot bien mais sauf dans la cité na ndenge chez bah toi on a mis ça toi on a pena ba modèle langai pena quoi.
Mutoza idole na ko rendre vraiment hommage par rapport il y a Babiloko ya sala soko longolango donc le beaux artiste non ça va soko longola moi muto ko idole na tous les cas. Ah Poli Gucci héritier les sangs. Tango etanye moi moko bimakasi ngai na motema e modele makasi Continue, mais n'attendez beaucoup et n'attendez pas la jeunesse, tina kokanise, chansolo. Dese kaboni vansela, kasi maluke soka ngai na vandi na porte, fungola motema e, kiyangani. Dese kaboni vansela, kasi maluke soka ngai na vandi na porte, fungola motema e. Bolingo esilaki te na motema ngana kwe botolinga yo mpona mbongo kinsala tikalewa mpasi lokola makolo yesu masiya ngabakala sete nakosenga nzambe mikolo bisana losambo nasekwa lisoso manase mokolo esali yakasamba ebali mosusu senga na yesu alakisa ye bukuna ye ya motema ye etona bango eza na moyembi awa donc ovie na nga lasa Carlito nalingaki trop quoi. Alors particularité na yo ezalaka nini na musique congolaise? Ouais, merci. Là, c'est pas la question en tout cas. Particularité nangai, nabi ke maramtu ba vient absolument ba particularité nanga parfum divers so yo ki na ba texte nangai, je m'accroche plus na culture générale. C'est-à-dire mambo ba tangi sarabana na ba classe, ba tangi sakibiso na ba classe, yangwana na rappela rabatu. Oh ba bosanaki pe na yebi sarabato ba yebi na nuté. Donc particularité nanga yangwana. Tant on a zolo ba par exemple que Sogo Sala son azala ki Richelieu na réunir ba immortel les 40 membres de l'Académie française pour rédiger le dictionnaire français. Et relater juste mystère à beauté na yo. Ozomona muto o ayebi Antoine de Richelieu était à Luka sokaza curé ayeba sokaza na ni puis à comprendre la suite. Donc particularité nanga yangwana c'est plus dans les textes et puis voilà quoi. Alors ndenge o interprétera Didier Lacoste vraiment naboye mokoza muto vandina et ça qui monté mama bete. Donc j'y baisse les mannequins du média et puis Moussa bien Tola. Bah tout n'a pas question au moins trop. Bon et ça la guerre au bang a tenu à s'épeler parce que ça a ouvert, ça permis bateau na vendre na bango na monde qui bazana ou esprit d'ouverture et à bang a été pour ça maï foudre. Ngana comme maï foudre té na ozara parfum d'hiver. Aza idole ngaza modèle nga mone ça gepe plaisir mutu balanda ka el mutu mutu logo eza bien so mutu olanda ne ki rengando c'est la émission c'est que tu le fais bien donc azara fier nango et puis voilà nga pesa la nga bien a monique petit naza pembe na vie moko boye alinga nga petro donc talaka to pe na part na yo hein et puis ça mo boule moko boye yo kende maison mère OK remplacer pena voix na potalaka ka ming balobati lelo na bazwa muto a remplacer voix na te en moni babenga nga qui a vu le fils a vu le père l'image valable de Didier Lacoste donc c'est à dire que oui voilà na maison mère na ndenga mabetende na yo ka peka bat balobaka bon maison mère eza orchestre ya ngana bien ke koko na biso donc présent Ranson grâce na yende toyebi Didier Lacoste et puis biso to luka misala pas Didier Lacoste mais c'est pas que le col on interprète Didier Lacoste moins bien que vous les alaka qui na kende kunate l'avenir est sombre toyebi lobité mais pour l'instant on a Didier Lacoste. C'est pour ça qu'on a bien arrêté éternellement les alukuta pour lobby toujours tout se créer bas chemin tout tambola un peu en solitaire donc mais pour l'instant nazana pendant na mai foudre. C'est pour la peine un jour va bien au président. Ah bon avant d'intégrer déjà groupe tu as un groupe na biso mo botant petit collège Elika tu as un groupe na biso mo boye ngana zara des président groupe wana bien que président Sambongo mais na idée président na ba massa na berger et tout avant na comme pas Didier Lacoste quoi donc lobby to éviter ça na mboka nzambe kiria
Voilà. Quand est-ce que l'album Nieke Sezobima? Oui, Nieke c'est dans peu de temps. Ah ouais, en tout cas, toujours yebisa bandeko tout bazolanda biso. Vraiment parfum d'hiver na signé déjà titre moko. My foot rabina baksa suelo mususu déjà bato bolingara bakayu bolingara masolo tout ça en plein studio. Place aux enregistré les aki maxi single mais my foot robito pousse à penato vimbi ça ba Mathieu Kombindo na ba Mia Tembo na ba Mandine Lulembi ba sepela donc to élargir sous champ donc parfum d'hiver azo tia suelo mususu wana bat bayoka quoi nazo lobela oh na yembaki déjà na lobela qui sur la valeur absolue bayoka siko bayoka na chant bayoka Peso chance wana eza chant ye moko to yo moko artiste compositeur. Bon, eza chant jusque là parfum d'hiver na signé na nos titres te que ngai parfum d'hiver mais parfum d'hiver na contribuaka makasi na écriture quoi. Vous comprenez tout. Il y a na tactique moi dit la cause à travers na biso particulièrement ngai na contribuer en écriture. Donc bato bayo karabanzembo bayo karabanzembo wana ba que parmi ba kambo bayo ka réflexion à parfum d'hiver pesant na kati mais cette fois-ci vraiment par nzembo na auto yemba wana ont signé Didier Lacoste mais Didier Lacoste a dit qu'on a Tanzembo va signer ce parfum d'hiver cette fois-ci donc titre non mes amis les titres na bombina no po yebi ka bulte et ça là déjà mais aux émissions les a trop suivi donc nazo éviter que ba benda ngango nanu ngamo na salele ngo teta risque ah et bon extrait ah donc il refrain ya Joël Alléluia, maman, encore une fois je t'en prie. Hermana Mporio, la baraya pas tribla, Zaraka plus qu'elle y en est ici. La baraya pas butin, Zaraka plus qu'elle roi belé. La kitoko kirianga. Ozobanga na okin ozobanga na okakato bao bazaka musika obanga na beta bablo musubu na ba émission boye kenda pe na yo quand ba place musubu mais problème na bango siko on a problème à expliquer marambo wana bon on a problème à expliquer marambo wana o bazu wana ba yembi explication na onde siko olia bango mais to kaka yembi boye na émission ekei quoi poli gouche maram na zoloba mais on dirait orchestre boza enfermé bozara na kin bozo bouger te zani to tamboli neti ngana tamboli presque Afrique mobimba na Didier Lacoste c'est la rapport on est dans la kendate un jour tu vas finir par okende donc tamboli presque Afrique na Didier Lacoste ça là 10 ans c'est pas peu donc on a tamboli trop bientôt là wa na si tout va bien vers la fin du mois il y a juin wa tozo za la bon on a lukapa dundu to tambola so Angola ou na kiango cette fois donc on a bien le roi poche. Donc sans compter bamaramsus donc on a tout le belaraté plus le travail auto sala et percé qui ndata na Sri Lanka babi que parfum d'hiver mo bo salara yemba danser pour ngaza mamba yemba kiria alors ota baninga mal à l'aise pourquoi ngala tamu no mal à l'aise te nazande mutu na rigueur na makasi ga etali pa moto ebi donc nazape na mutu mo ya rigueur pe na mo makasi na boulot na ngai talaka na nazo ta blâme te na 10 ans on a sali ata suspension ko tara blâme kuna zuite bon suspension na zo on a noté my food la gangela ngana noté que salelo mo boye sali bien te peut-être gabo ko gangela wana po ebika olongo la ravwana ye bozana moi ba intimité mo non même pas ezaka ke po mon a répété yo azotambola dans les bons donc ngapna et le bata mettre chule na Afrique du Sud dans les bons c'est que yondo zana oza parfait na parfait dans Zambie mais na sala moi makasi ya rozala na moi droiture ya ngomoni blâme ta blâme na 10 ans na salina no yati donc c'est que na conduite na ngeza bien voilà bato moi 2-3 personnes au lingara voilà moi 2-3 personnes bazara na cœur dans la cœur le quoi ba Willy Bontela ba garçon de luxe mon mongala morobo na kata Suède siko on beauté na l'homme invisible de la nation un bon tonton
Donc talaka sita munene bo de la nation. Ah, na habité quoi, sita munene bo Cléboa. So kangyo pe clé au sentir na Cléboa blaguete sita makasi ya munene. Donc pour na pesa bambote vite fait na pesa mbote na drisha motomètre be bazibe bala sa matundu masa na ben kangudia. Babi Oasis na Luanda Pajo Musinga Sifakatsa ya label Sifakatsa ya na pesa mbote katomba ya bo total bascule ba Poli Gouti héritier le sang ba JBS le mannequin. Ah, linga parfum d'hiver trop mettre Tchuli en Afrique du Sud. Oncle Nanga Faustin Tingani Passi. Adangumbo, ancêtre Mathieu Komido, papa na Samuel la Junior, Mia Tembo na Canada, Armandine Lulembi, donc JP Batik, le producteur de Lyon, et puis donc Patou Konga, garçon moi play à Paris, donc Nazia Nambongole, qui est sans oublier Allah Samatoun, le big manager, le manager des parfums d'hiver, na Gaëtan Lipamoto, quoi. Donc merci Nayo Kiria, et puis Kakota Soukerman Amporio, à Olingana Yemba Sous, et puis de la nation, vraiment de la nation. Bon tonton, tous appena jazz, ou azaki na biso, tous azaki 3 na plateau. Donc jazz, tout nous santé, mais tout le monde déjà ça va. Bah Michel Didier Lacoste, bah la jeune qui s'est voyagé trop et le bon mon continent parfum d'hiver. Bon, on a vraiment mis une couteau le baiser, on a bien taranangai, mais dans 27 staff bah la nangai nebi qui Jessica John William en Nangai, en Angola, John William, en Abosanité, Fiston Ilunga, les États-Unis, Azola Nanga Bambote, Orly Musunda, wana, Bande Konanga Sotali, au Mona Fasio, ma famille Nanga, Orly Musunda, Stella Musunda, Mama Paulina Musunda, presque vraiment la PC Bango Bambote, Bana Paris, tout, tout Bolingara. La bonne musique est Didier Lacoste, Bambote Belé, Jazz Solo, et Nabi no boki kote boki likimbi. Mais non frappe ce numéro nangai ba o nga pe ko ba mo ba remarque ça là moi bien plus 243 BTP likimbi. Oh. Mutabeta mambongo yeyozi. Beta ngona. Qu'est-ce que zono pendo lo bate beta no likimbi to. Beta mambongo yeyo. Tu n'as pas besoin de bazo sur le logo. Osco des défenseurs. J'ai mon numéro, il y a téléphone quand on est à la ouais, numéro non vous mes alliés plus 243 quand on a biso ya Congo plus 243 89 37 83 571 plus 243 89 37 83 571. On a passé au Bengai Nabi qui besoin jazz solo nzambologie. On a pena kumba mikolo vina nga baptisé nga nzambologie. C'est bon jazz. Donc toi bibino générique on a été mbeza to boujarakine. Ngana lobi na ngai kaka. C'est bon divers to comme nasuka olongola no biloko Didier donc lelo to baki loyembo nde loyembo. Batu nyonso batale biso à travers le monde bino bo sentir loyembo pe to zana moyembi. To 600 rande to bandaki. Ouais, donc avant aussi ça on appelle ça numéro na ngai donc place Marambo Zalaka yango de la nation donc 00243 89 89 44 637 00243 89 89 44 637 on a eu parfum d'hiver donc on a un numéro privé à Biroté donc ngai mo pena qui a vu le fils a vu le père en personne quoi donc beta to ça plaisir na ebité na la bango chagrin to eza pasi azo ebate banze nyo atonyo so binu sala o eza Cléboa beta eza nini chagrin sanduku ya bolingo napesi yo hamu yo zonsemela chemin okenda na yo na planta États-Unis aksara yo biske yo kikibeka mpori
me muere no santa esi sokuni grasi eme amete karamigeli oh fenolu suraya anai